Mbonda ebeti na église primitive ya Yoshua Hamashia mokolo ya lobi jeudi na ngonga ya pokwa ezalaki mokolo ya elambo oyo bango babengi bilei ya mokonzi Yoshua Hamashia ezalaki esengo yango bango basalaka yango pona kokanisa ye mokonzi tata baboya na bango kofete bafeti mususu oyo ezali nango na kati ya Biblia te bango balobi bolanda kaka se maloba ya Yesu Kristo botala ndenge elekaki asokolaki bandimi makolo lokola kaka Yesu Kristo asalaka. Pasteur Lucas Tende abeta mbonda te po azwa 0 yaya esa biso bien makasi mbonda beta na yo. Zali événement ya Sainte Seine oyo zali elambo oyo ezali moko ya bafeti oyo ya ecclesia to église ya boyokani ya sika au Nouveau Testament na esika batu bafetaka ba Noël bafetaka ba Saint Sylvestre bonne année feti nde oyo ezali moko kati na yango tozali kosala elambo oyo bakobengaka chez les catholiques la communion. Chaque église va ndenge na bango mais en tout cas ezali les repas du Seigneur ou les soupers du Seigneur et puis tozo sokola na makolo enge bene esalimaka kati na Biblia epa ya Yesu ye moko na bantoma na ye alors bokomona lolenge kani ba na nzambe bandimi oya solo bazali kosokola na makolo et puis tozali kolia elambo lipa oyo ezanga levire ezanga mungwa ezanga mafuta ezanga sukali yango nde tokokabola lipa moko tokokabola biteni batu nyonso moko na moko kozwa oyo ye parti na lipa moko tokokabola nzoto ya Yesu eza moko kasi binama nango ezali ebele nde bandimi bongo tokozwa susu nkeni ya vino limonade te café te ezali mpe ngai te mais ezali gino pe te ezali vraiment vin oyo ezali mbuma ya vino la raisin yango nde tokomela nkeni moko ekotambola na biso nyonso tozali komelaka parce que wana ezali kotalisa makila ya Yesu ezali korepresente makila ya Yesu Kristo oyo esopana na biso nyonso boende tolanda kaka oyo ekomama na Biblia eloba nango Pasteur Lucas Tende l'homme à bic rouge correction de correction nani aboya soki pe oboyi totuna yo boni po oyo ekomama esi ekomama mbonda awa bazeli opasuka jamais opasuka betele yo